Voilà, to pesi bino mbote mingi bande konyo so bozolanda biso na République démocratique du Congo pe na 4 quoi ya monde. C'est votre émission Écho International, boyebi émission Écho International et zalaka toujours présenté par les pasteurs Flamme d'Angola. Na caméra tozali na évangéliste Cédric Makela, l'homme valable. Awa précisément to kiti na mabele awa. To kiti vraiment na mabele awa. Eza yakoyinda, eza vraiment yakoyinda. Na bombina no place otoza awa, na bombina place otoza awa, mais pendant tout au long de l'émission, beaucoup découvrir et sika obiso tozali pendant tout au long de l'émission awa. Donc tant bozio comme kelele eza bana bazo tsa makelele vraiment ça va barder aujourd'hui. Na gauche nanga nazali na président, donc yazali président ya ba chege nyonso. Il y a Ville Kinshasa, il y a RDC Mobimba, toye bango pendant tout au long il y a émission oyo. Wana nazo senga na l'homme valable a fongo la plateau na yamba invité na ngai. Na rosenga na président Yomoko ko se présenter na balandinyo se bazolando na monde entier. O pesa kombo na yo oza président ya nini ya banani. Bonjour président. Bonjour pasteur. C'est présenté Yomoko kombo na yo eza nani oza président précisément ya banani. Bon, Nazali, président, il y a un mouvement intégré de secours aux enfants défavorisés. Ok, donc Missed en sigle. Ok, voilà, je crois après si titre naye oyoye azali na yango. Président, ebandaka ndenge nini obanda osa musala oyo parce que zamba nanga liboso na yamba yo na émission, ebandaka ndenge nini okoma ko sangisa bana, obanda ko encadrer bango, c'était comment yebisa biso no toyeba. Bon, précisément quand on a dit moi na muke Nazaki encadré et pas il y a Sangomoko, père son âme, pour ça coupe père Frank, père son âme. Tant où Nazaki protection pas père Frank, n'a pas moi na utakiwana. Puis après, tant on a connu na centre ya père Frank, moment moko tu es to koli ndenge zaka tu ba formation, to komi boye ta to yoko kola. Parce que na ba centre za na date moko ba âge moko za la privilégié. So comme na âge mosusu ko fa sur na centre té. Alors tant to mak de na centre tant que monde a que notre comme mamiko il faut tout ça quelque chose tant que tu comprends que personne qui ça koufi il y a on te s'organiser na baninga na baleki tu tout ça ce que c'est na biso mouvement intégré de secours aux enfants défavorisés. D'ailleurs quand tu peux en profiter dans totaliser 20 ans le 16 juin oyo. OK. Voilà, merci beaucoup totaliser 16 ans. 20 ans le 16 juin awa. Na lobi bo tant que qui initiative oyo. To lingi to yeba. Banani o baza komba soutien na bino baza komba partenaire na bino est-ce que ezakaka effort perso na bino moko ba mbongo na bino bozozo na pasi nde bozole sa bana parce que initiative o yeza malamu est-ce que banani o bazo soutenir bino gouvernement ayebi bino zo soutenir bino zo tsabino maboko comment. En tout cas pour na constater gouvernement na biso a soutenir biso na ba document omoni ya moza la que toza na ndeko na biso za malade to na rosala ba papier benga ba indigence wana tozwaka na division urbaine des affaires sociales mais à part wana gouvernement a son sauvement na et l'autre côté neti makamususu ba projet musu to kopesa gouvernement na biso vraiment akipaka ngo vumate parce que na ibité sur kanisa kanini mais biso to boyebi que gouvernement azali papa azali muto ya solution pour na bana yango to kipaka vumate to kanga kanda to mona vumeza ngo normal papa mukolo mo papa accompagne que bana mo baza quelque part ayo kabiso à part wana to zali na réseau des éducateurs et jeunes enfants de l'arrêt ezali Régère ezali place oyo ta pefan kazalaki ezali o azali coordonnateur mais c'est Rémi Mafu so tali na bakita so mona pe ba beti moi logo e ba komi Régère. OK. À part hier to zali na bato oyo kaka makambo ya basango ambassade de l'ordre souverain de Malte yé depuis to bandana et donc so to sali 20 ans yé atia kabiso mapwa autour za ta ba 19 ans donc moi le kwa muki ko zala ya on a toujours na reconnaissance soit to tchaka toujours ba logo na bango donc c'est un peu ça. Voilà, na sengi na fondation Ekombi yo mokonza ba visa Schengen odopesa ngo na priya bien tala musala oya ko soutenir yango yo fondation Ekombi ba visa Schengen eloko pamba na prix abordable une semaine mutazi visa ya Schengen États-Unis Canada Japon ezwami na Nzombo numéro 68 na Kwenka kawana ya Shaba
sur ngoke na Schengen ozwa visa na une semaine benga kaka numéro na ngai na opesa yo ba référence okende kuna okutana na agence fondation Ekombi ils ont sa visa Schengen à une semaine à Primoko il y a C nanu et salamate na République démocratique du Congo pour soutenir vraiment Asbed Oyo ezali malamu mingi voilà président nalobi ba situation difficile nini o bokutana nango na ndenge boza ko encadrer bana ba difficulté nini o bokutana na yango. Bon, parce que merci pour la question. Biso to travail à ville à Kinshasa Mobimba na ba site nyonso bana bazara to travaillera to travail na système ya ba leader na biso toujours na coin nyonso parce que biso be ba site tozali na Kasavubu tozali na Kalamu tozali na ba commune nyonso place bana bazar siko place oyo tozali awa ezali place oyo ezali mateza différent na ba place oyo tozalara o eza site te o ezali place vraiment que ya biso moko toza awa donc ba site ezali ba place moko ba coin ba benga on a lingala na biso bazala mais awa ezali zala te awa site donc moi différence yango na awa monto tie toza na emplacement to tie tableau na biso to tie baba na biso to tie bakiti na biso pour na faciliter tâche ko pesa bana ba alphabétisation et puis peut-être comprendre qu'il faut vraiment ba alphabétiseur ya solo o ba ma formation parce que tout ça on a ko tâtonner aux la bien te de photos du gouvernement ba alphabétiseur o ba na pesa bana cours ya alphabétisation ce que tout monde qui non biso moko boloko to ta makokité to le lara pas ba ambassade ya ordre souverain de Malte ba message ya Régier ba tia maboko po da bato ba na pesa ce que ba cours ba nous moi prime na bango pour faciliter bango tâche à la tête que au moment où on a abonné par semaine tu travailleras 3 fois lundi mercredi vendredi ce que tu as mon transport na ya pesi ba na boanya ya on trosenga vraiment que batu baté so maboko pour mutongo za na moyen transport alors on paie moi salaire na ya fin du mois acha à peine le meilleur moyen que zo la musala na compte ya Mised et là on a kosenga ya makashi wana ma beti lango c'était son excellence monsieur l'ambassadeur de l'ordre souverain de Malte sur yoka pour na alphabétiseur na biso to kotia ba kotia moi sina mobile et puis sécurité mota bana bazo tanga tant bazo tanga bakaye na bango il faut tout bomba kango quelque part là on a kosenga sur makasi ya ngwana to za deuxième ndako ezali awate et ça de l'autre côté surtout aux appels tabourmo na yango faut tout ça on tout tient ciment et puis bateau bazako kengela yango il faut ko futa bango pe moi quelque chose là on a serré ya makasi yango na so gouvernement c'est pas yoki biso ça fait 20 ans toujours que ça le 16 juin 20 ans la journée ya enfants africains biso surtout to profiter de l'occasion na to ça là les 15 to ça la projection à film tout ça le film mort sur un rescapé de l'arrêt et sa réalisation na production il y a Mised. OK. Ouais. Donc on projeté film et puis tout ça exposition ba photo les 15. Okay. Les 16 pile tu allé na place des artistes. Tu ça la repas ya kerna bana. Awa tu à peu près 50 enfants. Tu tia bango na mutuka tu m'amener bango côté wana. Voilà patriarche Vincent Makela. Apôtre Idi Amin. Tonton Mapoata héritier Kasongo. Benson Mapoata botala ba initiative ya malamu bana bazali ata moi ya mukie na osoko tindi et soutenir bana ekozala vraiment malamu mingi et un Richard Mapoata entre des grands entraîneurs na Paris Mayamoto Mayatomo Jean-Pierre Diongo Pipina Mosendi na Diama bana bango yeyo bosala geste ekozala vraiment malamu voilà et longtemps et sérieusement na toujours kaka na président na lobby président nalobi boza au nombre ya combien parce que bobo sana toza na paka juma toza na paka juma boyebi yango za monde moko monde à part eza monde à part donc awa eza na RDC eza na Kinshasa mais aba vivre le quoi ba na Kinshasa eza monde à part président, est-ce qu'on peut maîtriser bana oyoyo? Boania wana vraiment eutaki wapi pour maîtriser bana mikeboy na ba mikolo. Mais écoutez, na lobi na utaki na pesi na relater histoire nanga. Je viens de là, je vais par là. Donagi mwana na tchaka expérience nanga moko na zalaki boye nga mona zalaki bongo. Mais comment pourquoi pas na ko yeba ko maîtriser place nga mona uti.
donc naza na facilité parce que na utaki wana nazoyeba déjà que nga pe ako se comporter bo po muto kumbela nga bo fina kumbele bo, donc c'est ça eza déjà un acquis pour nga. Ouais, donc eza na utaki wana na utaki na zaki mwana na koli lelo nazo comprendre que o so raza na bo faut kumbela e bo, donc na bien go maîtriser ngo bongo et puis pe a tozaka ka bo, mais à part wana tozana ba Gambela, tout ça, ba Victoire, tout ça, na Gombe, tout na bana pa baza par-ci par-là. Parce que phénomène sona qui na moi historique ezali que phénomène joue en plaire na ba 1980. OK. Na 1980 bana o bazaki na balaba ba ka 300. So compter vraiment 300. L'état a beta rango kara. 10 ans après na ba 90 Babaki Sami ba se multiplier. Au monde que professeur Martial Amasso, le père à son nom, mais pas tout père, à tout Kabiso, a ça livre mort les enfants des personnes dans l'année 90. A vraiment livre professeur à outil poto, a ça livre à Kaniba na photo comme les enfants des personnes. Bana ya batouté. Si vous avez une équation, mais comment bana ya batouté? Par contre, moi, il faut que pas papa na maman. Oui. Mais il y a comme les enfants des personnes. On a bané 90. Alors la Moussa l'État Congo, bah c'est quoi de la Nansuri na Zaïre. Mais l'État a fondé ma raté. Biso mota to yetoko parce que dans ba livre wana biso ba photo to ba na mekenana. OK. Ba livre wana biso ba na mekenelo déjà to si to poussa ni to comprendre ki ba makambo ango. Tant to yeko biso mo ça recensement en 2004. To yeko ça nombre ya bana ba yeko to yeko bimisa bana 13 700 et quelques. De 13 700 et quelques na ba 2004. Le 20 ans après, tu vas à l'estimation, tu vas commis 35 000. Or, il y a des maîtres d'œuvre pour nous lancer, mais le gouverneur à Sikaye, maître d'œuvre, ceux qui gouverneur à Sikaye, ils ont la capacité, il y a trier les bagènes, la moussala et assainissement dans la ville de Kinshasa. Et puis, quand tu vas comprendre, au moins, il y a des choses qui sont en place pour que la misala. Que vous savez, communiquer que tu vas à Moussala, si il y a une décision avec boire à papier, on va boire à papier, à part l'été, ça chie. Après, c'est ordre. Si l'État pèse qu'à ordre, que doit bâcher, il va à boire. Exemple, comme ça, on a un transport. Pour moi, il y a beaucoup de place à la voiture. Beaucoup de gestion n'est pas à marcher. Beaucoup de changement la ville à Kinshasa. Beaucoup de monde a marqué à Singapour de TikTok. OK. On a des défis de on a caché des chèques, des bons citoyens. Donc, il y a toujours comme surtout là, tu t-shirt de 16 jours ne sont pas dangereux, ils sont en danger. Donc, tu vois, la philosophie, tu ne développes pas aussi. Parce que depuis un message sur la dit que Bana ou Bazar a dangerosité. Bazar n'est pas danger. Donc, le message, c'est ça. On a dit tel pour péter. OK, voilà, président Natolanda. Il y a lobby, il y a parce que c'était la journée à 16. Journée à 16, déroulement en haut, et Rwanda Herni, et aussi la Herni. En tout cas, journée à 16, vous allez à Tongo, pour la jeune fille dans Bissou. On va dans le service traiteur, parce que nous avons déjà Charlène. Charlène, Azawana, a s'occuper de ma base, ma fille dans Bissou, vous avez la vingtaine de filles. Parce que dans un repas, il y a plus de 2000 enfants. 2000 enfants, parce que tout le monde va se faire des au-delà. Mais si on a toujours lancé les médias où on a 2000 enfants. Le repas, il y a 2000 enfants. Donc on a quelques balles, on a vu sur la balle, on a au bazar, au centre, quelque part, donc, les 16 jours à la partie, il y a Tongo, Babani Goulamba, Banami Bad aux Amango, la sécurité pour ça, la on a des artistes. Banami Bad aux Amango, Wana, Tola, t-shirt, et puis beaucoup de ça, Kalam, Azad, ah, on est là pour les 16. Ce qu'on les 15 qu'on a dans la salle, il y a Régère. Ils agissent dans Kassavou. Donc on fait ça, pour ça la projection film. Donc tout le temps 10 jours, 15 pour 16. OK. Voilà, merci. Et à part les 15 et les 16, il y a moins Oyo. Programme Clénini, nous avons une année Oyo. Tu me dis aussi. En tout cas, Bissou de Bouka n'a raté un projet où tu fais 0 enfant dans la rue, c'est possible. Voilà, tu peux faire des dossiers, on n'est pas à cause de Mboka. Sur le bazar, bien sûr, vous avez réduire sensiblement le nombre de balles.
projet tout de côté ça là personne bazar na ngoti to kopesa ba ngoti na machine na biso projet tout à que to réduit sensiblement nombre ya ba aider na balabala bana monier ta bozuti ka ba génération wana de papa boti mwana boti donc koko na balabala et le pèse zone aurait pu bon partir moi je ba glali bana na ba ville wana aso ma bilamba na miso ba fese la kitoko côté ya to linga vuma que l'état accompagne que dit to ça na ngoti no utaki wana moi mutu to différent na mutu afana na bureau mutu afana na bureau climatisé donc ba idée au biso na mona rosa donc tant on réfléchir le ba biso te le ba biso to utaki côté wana ta toujours ba déjà que biso côté to utaki yango to ko orienter ngo autrement que bato batangela on a classe parce que les gens bato biso bato tangela makambo na classe bon nga nzo ba te classe bo manga pona que tanga parce que phénomène nango j'ai vécu ça ce qu'on voit on a dit ça le ba pesa ngane ba méthode ni na ba makambo ba théorie mais pratique presque dans zone la pratique. Donc nous avons vraiment que avoir un salle pour orienter puis là on a mon que ba café soit là ba ko benga le bo pesa na papier na pesa peu court na pesa ba mo expérience na et go pesa peu de makam pesa ba mo expérience sur les anneaux parce que 20 ans il y a travail 20 ans que tu il y a document mais avant 20 ans tu banda osala musala ngo tant que tu comprendre il faut ça ngo ba document tant que vous avez des documents faut toujours ba F toute autorisation voilà les tout mais avant tout ça voilà ça bien ça là mo bandakala yango moni to sali makambo ebele so moni de l'eau bana misu bazana côté so bana misu bazana bana bazaba responsable classe ya soutien so tali mwana moko to kotia image na émission na yo on peut se mettre image pour kotia Rachel Mwanza azali na ponga ni baza star renommé azana Canada asala film le premier film les rebelles Kinshasa qui bana ya Kinshasa tosala na papa wemba na banani ba Bepson ba camarade nyonso wana bazacho na balabala tiza musatu musala après tant que ça film les rebelles avec ba canadien film a joué trophée Oscar yem to la acteur principal pesa et makambo et là on a reçu la personne on a dit sur la chaîne sur la zone à Canada sur la électricité aye ba ya za ambassadrice ya ministère parce que ministère du salé au yaza abu sama kanisa abu ni ba pesa ya sincère pour ba ni bana ba ni musu ba tikali ya pe bazwa pema bazwa fait c'est le ko ya pesa chance pour ba tikali. Ok, journaliste Nadia Okako, Moussala Ngoyo et Moussala Foko Tamaboko, journaliste Nadia Okako, la grande journaliste Nzamba Pambola. Voilà, lentement, et si vraiment, tu connais vraiment dans ce cas, il y a émission Nabiso, président, moi, séparation, il y a émission Mokonalelo. Pardon, à peu près ça, moi, séparation. Na structure na bino bozaka bo travailler na banane faut tanga ba ko ya ba to ko travailler na ba baza banane en tout cas na structure na biso toza 24 communes chaque commune toza na leader moko mais na limité ya watu zali na Tambwe Juma na commune ya limité azali les seul et unique na commune ko ya limité surtout que na Kasabu to moni zoa surtout que na Mbinza to moni Kofi surtout que na Masina to donc surtout que na tanga ba kombo ko leka mingi na préférer que na pesa numéro na téléphone pour surtout ba tanga ba kombo tanga ko leka pour l'émission numéro de téléphone est 0 de plus 243 plus 243 09 99 17 38 76. Les habitants sont communes à commune Michel Asubel aujourd'hui sur le Bénin. À part Wana, en tout cas, dans cette émission, qui s'appelle représentant dans 2 minutes, 2 secondes, après ça, pour ça, la fait bien pour nous, c'est pour nous allons ensemble. Ok, merci de libérer. Wana, tu côté ici, on a vu ça. Avant, on a fait sur place, au fan. Bonjour. On peut s'habiller au Congo na structure au sein oui, vous êtes éducateur de la rue. Au bandit vous savez au camp. Il faut te soutenir. Ok. C'est là qu'il faut te soutenir. Bana ndomoni to sangisa ki makanisi
na bayiki oyo tozalaki na bango tosala na bango makambo vi parce que ndenge tobutaki ndenge ntango toyei kocomprendre il faut tosoutenir bana na biso mpe ke un jour batelemana te ke no nde omoni lelo oyo toyei kosensibilize bana tobandi kopesa bango bacours tobandi kosoigne bango maturité tozopesa bango mo baopportunité base comprendre ke la vie eza ndenge nini basetachaka te ke no bazalaka na bapense kaka te ya balabala ya esprit moko boye ya mabe tozongi kokola bango na bandenge na biso yango moni tokosenga pere papa atikala bana na ye te chef de l'état fonctionnaire ye moko akola charge oyo bamama mpe bazali keno biso toza baéducateur parce que mana kwa rouge de belgique organiser les chantiers organiser le ministère nazaka nafandisa foyer nazaka bana na mai te yango moni tosoutenir les enfants na biso Voilà, merci pour notre intervention. Nous avons posé la dernière question à Ngaï pour la clôturer l'émission. Pourquoi Bana aussi ils ont dit quoi aux expériences pourquoi aussi et là ceux qui malongoli 100 au moins dans le commis 200 pourquoi ils allaient pour la main qui a classe total qui toujours pas diplôme on y ezalaki belé nakati ya mboka na biso bapère ezalaki baseigneur de zéro ezalaki bapekabo ezalaki bakwa rouge de belgique ezalaki doki bafoyer social doki baparti ebele doki yango mona basheki bazalaka bele vraimen na nzela te lelo na moment oyo basheki bakomi bele bana ebele bakomi kobina libanda badeyor cause ya bamanki ya bakonji tosengaki bakoyebana kosoutenir bakonji parce que batalaka bato oyo bazalaka tosamanaki tosalaki sensibilisation na biso kopesaki ide na biso mpona kosoutenir bana nde totikaki lelo bandaka petit à petit tokomi na niveau oyo batela biso na susi ya kosungaki biso na ide na biso soki bamoni eza malamu bayebana koyede biso. Voilà, merci Balobi et l'autre malamu et vous nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'émission de Sam Mokonalo. Évitez aux gens la dédicace pour nous clôturer pour libérer la dédicace des amis. La dédicace tous les pays en Père ma sœur à Noirite, Monseigneur Lucero Sakoufa, ma sœur Adeline Bazali na Italie, ma sœur Rose Bazali, ma maman Bakadra Bisso, papa na so bazomzom bazali bakadra biso basile tokutozo bata okutana na papa ba Michael Jackson marqué to Kabila les pères Sakoufa et pas soutenir Bisso. Donc na pesi bango ka bambote bisika bazali mes condoléances na ba bakufa na ba bazali na pesi bango mbote ba bonne chance bango na biso ke bana bango pe ba yedaka biso le pe to ça makambo. Ok, merci pour Ondimaki Koyana invitation. Il y a émission Mokonadero. Dans le micro, c'était votre humble journaliste, le pasteur Flamme d'Angola. Dans la caméra, tu verras qu'il m'a évangéliste Cédric Makela, l'homme honorable. N'a pas si mot de maître Julio Consolata, mon avocate Cambeze, maître Idi Amin, maître Daniel Tumba. N'a pas si poste Didier Simis, les lions officiels. N'a pas si Azim Moutale, n'a pas si José Nzita de Bruxelles Bambote, n'a pas si patriarche Vincent Makela Bambote, Tonton Makwata. Jean-Pierre Djongo, je salue mon habillé en direct à Paris, Maya Tomo, Maya Moto, na spécial moto na serre divine, le Sambo Nzamba Monayo, Bébé Mirati, j'ai sali Bana ya Vallée de Béric, Nzamba Monabino, journaliste Nadia Okako. L'éducatrice, bazaki na moi retard parce que na ba air ba o to pesa ki bango mais bazaki na retard
oyoka mpe éducatrice na biso bamama na biso oyo bazali mpona kosécurize bana basi to basimbaka bafemme ye mpe okoki kozala na mwa maloba oyo akopesa bino mpe mwa ide parce que a tozopesaka ide nde tosali eza tosangani eza mwa union moko cela union fait la force tokendaka topartageaka toujours tosanganaka mpona kopesa bino yango esengi mpe ye mpe baoyo tobengaki kozwa mpe mota babimisi na bango oyoka mpe bango basentir ke no te makambo ezosalama ke toza complet toza na bana basi tozaka bana mibali te ke ezali toza membre bamembre wana biso nyonso toza baéducateur de la yango nasengi bango mpe bazwa mwa parole bapesa te na mwa quelque mitan oyo etikali oyo epesa mo bakomprema na kombo na yesu merci. Ok, on te libère, to libéré yo. Voilà, bonjour. Opesa bandeko bazolanda yo kombo na yo eza nani? Kombo na ngeleni oja naza moko bankadre tokadreka bana basi. Ok, bon encadreka bana basi eza bana basi ya baminere ou bien ya bamagere? Toapela baminere toapela bamagere. Donc bino uniquement ezaka bo encadre bana basi na bamibali oyo baza bamikolo mwa mike. Ok, bo encadreka bango na kosokola na hygiène na bango babiloko nyonso wana oyede bango na kolia mpe tofanda na bango ata na mai te kosomela mpe bango. siko nalobi motema malamu oyo volonté oyo ozwaki yango yo moko ubie bayaki kosolicite yo wana koeza na biso moïse aza wana mapetu bakoki aya malunga te baza wana mpona kosala nyonso. Voilà, mpona kolibere yo activité ezali le 15 ezali projection ya film le 16 ezali feti ya bana nyonso oyo bakoya kofete ensemble. Sikoyo message clé nini okoki kozala nango po transmettre na journée ya le 15 na journée ya le 16 yango esengi mingi kaka mwa lisungi na bato oyo bakoka oyo bazoyede biso esengi mingi lisungi esala biso mpe mpo le 15 na le 16 po toyede mpe bana wana esala biso mpe mwa bien po toapene bekwave bana bango wana baapembeni ameka mpo kozwa pata bango nakeke bana bazali. Ok, loba na yo loba déjà azwaki déjà bango loba na yo le 15 peut-être oyamba wana mama Nadia Kawa journaliste ya TNC Nadia Okako aza wana abaki apena bato be ozalaka mpona oyamba lotomo bana toyamba bango mpe tosekelisa bango. Donc je crois message ezali nango yango wana message nanango yango wana. Ok, tomoni message oyo éducatrice na biso ya bana azalaki na yango wana. Bonjour, kombo na ngai mama Gina Lufo nayebingami yango mateta biso mpe tolutali na balabala tozala na balabala nde yango epesa biso tokadre banyama na biso tokuti banda. Ok, tokadre bango tokuti libanda mpona tokolisa bango mpe malamu biso siko bando bandi kosala mosala oyo esali combien de temps ya koencadre bana? Mais yo siko ntango ozali nao na balabala obanda osala mosala oyo ya bana balabala osalaki combien de temps na ngai na biso mpe atomela te tovanda libanda po tope kolanda tovanda kati ya bandako tokezongisa bango ntina bandako apeso adresse ke ngai nauta place okende ezongisa tokeiti mpo aparai naye kozongisa. siko dernière question nango ezali mpona baparent oyo babenganaka bana abengani mwana mpo aza na kindoki abengani mwana azotelengana conseil nini opia bango? toyebisa bango babengana bana te
oyebisa mwa babengana bana te kopemela mwana pe fufu te kobengana ye peti soki andokiki ndoki eza maladi so memena aluka bapaster solo ndoki eza maladi esilaka ndoki ya maladi esilaka kobengana mwana te mema yatala beglise kendoki esila on a un message aux aïeux. Ah voilà, c'est un message très capital. Donc moi, je suis Lucas, un bon pasteur, un bon moussali en Zambé. Alain de la mona na prière parce que la sorcellerie c'est une maladie au bassoana kapé si la kanayango. Donc nous sommes arrivés à la fin. Zamba Pambola Bino. Bye bye.